Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News avec Eki Bumba, ici toujours dans notre site EHP Media. Hein, donc, oyo tozapate, tozalara kaka toujours na kati ya EHP Media. Biso yeyo, babundeli pena yango. Topesi déjà merci kuna na Junior Mpidi asimbeli biso caméra. Et lelo pona bino balandi na biso ya EHP Media, toponi moko ya bayembi ya mboka Congo na kombo ya Frère Mayala owapi. Soka zoyemba soko zapa ba voisin ozokanisa le roi frère Patrice azapa pa baninga mususu. Voilà, donc pona olobake ayemba kaloko la frère Patrice, on a des références, il y a frère Mayala, mais toujours parler na carrière na ye, toujours parler na makambo belé oyo, il y a vie na ye moko, ba mabala makambo belé uti go salema na 2017 oyo uti go leka donc ezaki année moko spécial hein, yango toza déjà ko introduire invité na biso. Bonjour frère. Bonjour Papa Bumba. Boni. Kimia kimezali na ngolo nzambe. Voilà, frère Mayala tomoni boni nanu bilan nanu ya 2017. Ah bon, bilan est d'abord positif parce que je suis en vie. Parce que belé azaki na positivité depuis janvier 2017 mais comme le 30 décembre à Koufi. Mais moi je suis en vie. Donc c'est que bilan est positif par rapport à la vie que Dieu m'a donnée. Et puis ils sont positifs par rapport à Makambo et Salami. Réalisation. Ma réalisation, monsieur, mais voilà, j'ai dit un grand merci pour Naza vivant. Donc, bilan nanga makas na rosala parce que je suis vivant, j'espère encore. Voilà. Bagi pe koti na musapi na 2017. Koti. Ouais, Koti, gloire à Dieu, j'ai dit merci Seigneur. Voilà, frère Mayala, Toguzana ebele ya kosolola, wane ezaki mo introduction na biso quand même ko tala moi ndenge nini makambo elekaki na 2017 pour depuis 2017 esila mbala liboso tokutana frère Mayala o tozoloba na ye déjà meilleur vœu notre frère. Oui, merci pareillement Papa Bumba. Merci beaucoup. Voilà, yango wana tomekai kokota kuna papa ba news ezandeni en fait ebele oyo ba ebi frère Mayala te o ba moni lelo ba oluka ba découvrir à travers cette émission avant to kota na mituna na biso. J'aimerais bien que amekana ko sala biso moi morceau moko po ba solara na ba yembi nde na koyemba et bongo tozonga tout juste après. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Malgré toutes mes difficultés, tu m'as su ta sécurité. Je suis un peuple sans force. Je m'accroche à ta puissance. Je peux manquer à manger, mais tu as tout arrangé. Et même quand je me sens faible, à toi Seigneur tout est possible. Je dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, encore une fois, Bisope Tolobi, merci Seigneur Jésus. Frère Mayala, nayoki penan kunga, nayoki, maintenant tozoyoka tembre wana, tozoyoka frère Patrice ya kala, donc tozoyoka lokola, ba tembo penan frère Patrice azaka oyemba kala. Est-ce qu'un album na YouTube, na ba préparatif na ondengo sa, ba biloko pelele koma loka, mine moi ba show ana frère Patrice azango yope est-ce que so ba bengo ba ko s'attendre nango? Non, ngaso benga il faut s'attendre à la parole de Dieu. Il faut s'attendre à la parole parce que c'est pas mauvais, je chante, je danse, je loue Dieu très bien, mais important c'est ça d'abord maloba nzambe. Nulle part dans la Bible le bango trop que la Bible dit la foi vient dansant. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. On n'attend pas de danse, mais on attend la parole de Dieu. Donc, quand tu me dis que moi j'aime ça. Ou moi j'aime les chansons il y a Tangwana. Je donne un exemple. Na batu nyonso na bien na artiste nyonso. Tala banzembo ya 80, tito comme na 96 97.
au Taliban mon 98 tilelo. Tu verras la différence par rapport à la parole de Dieu. Donc tout le baloko la net 80 97 wana na époque onano ya Kondo Mobutu kobanda 97 tilelo yo donc époque déjà Kabila. Ah bon, ça là bon le biwana. Ça là bon, tu verras que la parole est comme ya Kakolama. Tu verras que même les chansons, je dis pas tout le monde, mais la plupart les chansons comme trop sentimentales, trop le yenge. Mais tu sens jusqu'à présent na koksa nzembo yo na nzembo mususu. Nani alakisa nzambe ngai nalanda natika masumu na ngai nalanda masia e. Est-ce que oko zwa nzembo wana neza kala na ngwana tsango ka lelo tsango ka lelo Romona, tu verras quelque chose na kata nzembo zo loba. Et là, on a de voir ya montute parce que Dieu n'a pas besoin de l'adoration. Nzamba a besoin d'adorateur. Voilà pourquoi il a dit dans la Bible, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, pas les adorations. Les vrais adorateurs. Dieu cherche d'abord les adorateurs avant les adorations. Mais pour l'instant, tout le monde a mingi d'adoration. Non, non. Tu peux dire que, oh Jésus, tu es le roi des rois, mais dans ta vie, n'est pas le roi. Voilà pourquoi Dieu d'abord cherche les adorateurs, les vrais adorateurs. Nani alakisa nzambe, ngai nalanda natika masumu ngai nalanda masia nalemi kofinga kotonga ngai naponi masia ngai naponi Yesu okay. Komple yoji atikali nzoto apamba chino nangana kwa salaki kolinga nzoto nani akawelela matanga nanga banani bakokunda nzoto. Vraiment frère vraiment chers internautes binomo bomoni nini oyo utugoleka wa biso mo tozo présenter mission meto yo to sentir pena moi malili ndenge zala kaka moi bonzambe koti. Voilà en tout cas pena bandeko na biso ba chanteur to ba chantre bosunga biso bozongisa nanu pena ba image wana toyebi ke lelo bokomi na ba drone bozo sa ba clip ya kitoko na ba mai likolo mai na ba bateau par-ci par-là na ba jeep na ba Mercedes mais bosunga biso to yoka lisusu parole de Dieu na banzembo na bino. C'est pas ba kokata makiki na bino kokata ba coiffe na bino nde yango biso toza nango posa to ba clip ya danger mais plutôt ba nzembo to ba maloba oyoyo ndenge toyoka kaya moko ba biloko na biloko ya ba papa moloto ba biloko ya ba frère mete banitala na ba tuana kalati lelo so nzembo na bango na album na ya liboso ekenda album na liboso ekenda frère songolo pakala album na liboso ekenda. Voilà donc talaka komona muta bimisika lobi awame ya frère mete zo dundaka kato papa na biso lifoko du ciel nani pena na bon toujours ça comparaison te mais na banzembo to na ba thème penza oyo ozaka un peu frappé nango na musique ya lelo na ba musicien ya lelo ekoza neti banani so tanya tami bale misato. C'est difficile natanga mi bale misato na biso OK moi je cherche pas les adorations, les vrais adorateurs. Donc il y a des gens qui me poussent à adorer Dieu et puis à vivre na kata bonzambe basa. Bon ngana boyina lukelo problème ngai moko nde na lingi na tuna yo sur batuana. Papa l'ifoko du ciel. Tango yo kakae lobela ko nini ba nzembo la parole. Moi, tu peux commencer à citer Batolan surtout dans le biso logo moko na moko katina et puis ceux qui dans ça le logo te na lobe logo te. Bongo papa na biso Thomas Lokofe. Thomas Lokofe. Il y a d'autres personnes eux pas naé bakozwa trop. Mais pour moi na mona façon de vivre, c'est-à-dire sincérité naé. Mon ninga zalaka ninga lata. Ninga zalaka ninga. Ezate ko na lata jini mais kuna na loba na lata te. Moi j'aime ça. Vaut mieux batuba yeboza no bongo.
que ba yebo mais alors que za lion. Ah voilà. Bon papa na biso Denis Ngonde. Denis Ngonde, l'immortalité. L'immortalité, c'est-à-dire banzembo no soko ye moloko ebimilelo. Eza banzembo yo ememara batu na présence nzambe na présent alors que eza banzembo ancien. Tu vois, parce qu'il y a des chansons, il y a Lelo mais ebunga déjà. Mais lui azaka inspiré na banzembo o yembama ezo yembama ti lelo kilti moko te lelo dimanche ko sala ma sanzembo ya Denis Ngonde. Ya dimanche. En tout cas 90% faut boyemba. Ça, il faut que la parole soit dans la chanson. Nangina tuna banzembo lelo bozo sala tant que ba chantre. Eza ba composition ya bino moko zo komozo kansato, c'est Dieu qui inspire banzembo oyo lelo ezo bima lelo. Yo omona rande ni ata na musika. Waouh. Un jour j'étais chez le frère Henri Papa, le pasteur Henri Papa. J'étais invité là-bas. Alors qu'il prêchait, il a commencé à chanter une chanson. À Oteya, par rapport à ma théorie, Oteya, avant moi, manzemo. Tant que manzemo, comme on la partie, on a trop, mission, comme on joue, comme on yemba. Et puis, tu manzemo, ça, c'est la chanson. Tu vas manzemo, et tu sens que quand tu chantes la chanson, c'est la chanson venant de Dieu. Et quand ça l'appelle, il y a toujours l'examen mokili, et quand ça l'appelle inspiration pour Nabiso. Mais façon ce qu'on te composer des psychonés et comment commander grave. Donc c'est-à-dire la personne parce que ça na bateau nous a ça tout nous a ça inspiration au composer mais il n'a pas la voix. Oui, ce sont les dons, ça ba dons nous a ça bango. Il y a composer aux une voix qui toko. Mais tu n'as pas la composition. Dieu ne t'a pas donné ça. Allez-y. Allez-y prendre. C'est pas grave. C'est la chanson voilà. Merci beaucoup, vraiment binomoro bozo landa na boke binyo surtout biso tozo sepela na miyano oyo ezo utepa ya frère Mayala parce que eza vraiment bien. Voilà topé simbote biso pe to profiter de l'occasion topé ça quand même mbote na association moko monene na kati ya Belgique, association bana royaume wana tozo pesa déjà Zozo Maitu Zozo Maitu bambote place ozali topé si Beya Bosoi Beya Bosoi vraiment bambote na yo yango wana Marceline Matewi, Marceline Matewi, bambote na yango wana tobosanite Francine Tsakala, Bamibali, donc topesi pe Papi Welelu bambote na yango wana topesi Kadima Blanchard topesi ombote pe tobosanite Bijou Mobunga bambote na yango wana tobosanite Tali ma grand frère propre na kati ya Belgique bambote na bino yango wana ezaki dédicace spéciale ya bana royaume bana royaume bambote na bino yango wana sans oublier notre président Clara de Bruxelles na kati ya kin bambote na yango wana topesi mbote na Mama Berthe topesi mbote na Laure topesi mbote na Kevin l'artiste. Voilà. On a également dédicace ya bandeko na biso yo pour biso toza bana royaume ya Kinshasa mais bango sko bana royaume ya Bruxelles. Si bon pe mbote bana royaume ya Bruxelles, nzamba pambola bango. Voilà. To ozana ba programme ebele awa websi biso plateforme moko esalemi wana ezali masolo ya coulisse exactement eza nini? Plateforme wana eza nini ezolinga esala nini objectif nango eza nini? Est-ce que vous avez créé label moko boye to nini? Bon. Donc eza l'une des visions au nzamba pesa biso. Moto na yema nzembo mo ya sala bolamu. C'était vraiment fardeau déjà na motema. Nzembo ezali na album oyo ezali awa. Sala bolamu kotikate. Otoba finga koboya te. Sala bolamu ndeko. Kolemba te akosalisa yo. Oyebi genze mwana oyemba ngo na émission moko boye nazwa ba dérangement trop bato bazeli yango metimo ya lelo baozwa kaka album te dia quoi. Non baozwa et puis toza on a besoin ya bato ko aider biso parce que bato comme osenga ngo na ba plateforme de téléchargement donc to parce qu'on a besoin mutu ko ya pour azwa ngo
to soli na ye pour côté la biso on a ba plateforme ya téléchargement nyo surtout et puis balanzambe bazon c'est pas grave. Donc vision on a ya Léa mission. C'est une vision où on a ça déjà depuis. Tant on a nzembo ya sala bolamu, c'était le fardeau. D'abord, m'avait dit il faut d'abord que tu commences toi-même. C'est-à-dire il fallait augmenter. Si on a deux personnes, moi des élèves na foutu la classe, nzamba lobi monte encore. Tu vois, n'engina comment ba on sait. Oui, vous en pensez mo DT Oui, oui, na kati ya Léa mission tout ça na DT, Dorcas Tabita, c'est-à-dire ba bonne œuvre. Donc tozo bandango déjà Léa mission zo banda le 13 mai. Donc tozo une grande salle na to louer dans université, to louer salle wana chaque dimanche on nous allons. Oui, ça sera des moments d'adoration et de louange avec tout le monde. Et aussi on va inviter des pasteurs et puis plupart aux alamingna, pasteur Henri Papa, les pasteurs de la foi, parce que ce sont des gens où on a travaillé dans mingi, tous ana bango wana plus pour toi adorer nzambe, to kapé maloba nzambe. Et puis na kata ya Léa mission tous ana DT aux Dorcas Tabita, c'est pour faire de bonnes œuvres, aider les gens. Donc bateau bazana na moi passi moni maloba nzambe faut suka ka te na kote ya bateau. Non non. Faut maloba nzambe kinde nzamba pesinga $100. Et ça pour na te ya mutu mais na bengi pe mutu azangi eloko na pc 10. Tu vois exactement côté ya batuka ebelete qu'il faut kangamaka na nzambe ko sala mais nzamba ça déjà pas kutanisi yo na mutu. Une plus grande bénédiction que Dieu donne à l'homme c'est la relation. So nzamba kutanisi ngana ekibo ayebi ke na sima eki faut na zeloko mongo bona sima. C'est que eki c'est une bénédiction pour moi. Donc otinde soute que eki faut que non. Si j'ai quelque chose je donne directement eki na place na te ya ebele. Tu vois, donc c'est ça la vision que Dieu nous a donnée. Aller prêcher les gens, mais avec quelque chose. Parce que non. Je lui dis, Dieu est bon. Prends cela, mange. Et le côté ma casse acte na sali. La multiplication ya mapa na nini salemaka tantango Jésus Christ batu balie balembi na golia donc ba sepela eza batu musu batikala na Yesu kwa liaki lipa. Tu vois lipa pèse important. C'est-à-dire que pesa est important. Voilà vision et Léa mission eza wala nous allons chaque dimanche à partir du 13 mai. Donc chaque dimanche to ba nous allons wana. Donc juste après mariage à frère Mayala, après mariage le 4 mai, maman to bandi le 13 mai to bandi malamo. Donc moi j'ai religieux le 4 mai. Donc to travailler dans Nzambe, to sala nyoso dans Nzambe, to aider batu mususu dans Nzambe. Moi je serai là pour aider même mes musiciens, pour accélérer, kende, soit pe basi na bango ba bala. Tu vois donc ceux qui Nzamba pesio ba collaborateurs, il faut d'abord prendre soin na bango. Ba ko yeba yo za bien par rapport à la situation ba collaborateurs no ba do vivre. Yo c'est comme na 9 jeep collaborateur ata vélo za na ngote. C'est pas possible. Tu vois. Makambo eloba marabu frère Mayalo mona voyage à Gabon kena bango nyonso voyage comme aux États-Unis bangulu bakoti ngula ngo beta ni clavier akobeta to ozwara batukuna na Canada mutu nanga akobeta nanga yebinga yebika na lobby boy akobeta nzembo boy kuna okoka ngote. Tu vois donc nzamba sala biso ngolunde to tika la boy bato ba tala biso faut ba sambela pona biso ke frère Mayala tika la frère Mayala wazalelo ça dit so azui 10 francs na ye ba bola balier 10 francs na ye ba veuve balier 10 francs na ye ba grand-mère balier 10 francs na ye ba musicien balier atika la bongo tati nzamba otombole makasi lo samu na senga rapport bato yango na pona yebi pete loko ni échange za bato donc na yo tane nzambe asunganga ata ba musicien ngana isa bon sambela pona ngana tika la ndeboy ndena zao. Merci beaucoup Bisopeto Kanisi déjà tozalaki na ndeko moko na kombo ya Sandra oyo confrère na biso kumutu la saki na émission azalaki komona na te Sandra oyo mwasi oyo azana bana 4 azalaki na mobali na ye azwaki na niveau ya Goma mais sauf que mobali akimi atiki na charge ya bana 4 et babengana ki na ndako place bazalaki vanda pona mbongo ko futa ezalaki lisusu te ce qui fait que ayego diembela na ndako moko manzanza mais babuki ndako ngo la femme s'est retrouvée sous na balabala et en fin de compte azaki sous komona na te po moi batebele balinga ipe ko sungaye ndeko olinga ko sunga ndeko Sandra soko talina na émission mususu te yeba ke Sandra monana ki ba contact na ezali soko ko tia loboko na poste ko sunga et ozala malamu nzambe pe arotika porte-monnaie na yo polele te voilà toujours continuer na frère Nabiso Mayala frère Mayala sikoyo où en sommes-nous na projet et album? Oui album ezali album eza ba manager ba travailler toujours
nangi te na bimisa album dina lobaki na bimisa album ka po bima non non ça les gars non non nous avons besoin tout bimisa album bana nzambe ba yoka ngo bien promotion eza mbongo belé ba clip ba drone hein so na zumbongo ça la clip na drone na sali hein so na zupete bon oui c'est qualité pe na bana nzambe eza bien mais la qualité que Dieu cherche c'est la parole de Dieu tu vois donc ils a au ça la clip na hôtel ba clip bela clip au tali pe na boye olengi hein donc exemple na ba clip ka ba ndeko na biso ba sala wana muto sala clip bon ya chrétien za mai na océan mais na biso que clip na ko banda wala na banda loti lobby ce n'est pas la vie ozwa vite c'est-à-dire ce n'est pas la qualité mais on a besoin de ça la clip à qualité ce qui moyen mon into sala mais ce moyen mon into sala o episode mon ani moyen mais problème na biso zali maloba nzambe leka la parole de Dieu leka et puis déjà pour ndeko na biso no lobby ya ndeko ando mona na te wana déjà vraiment faut nga pena sala dali loko moko donc ça les loko moko na ye parce que eza ba œuvre oyo ba biloko nga nazo luka ne nzambe za na nyongo te papa azana bana 4 alors bazana esikate mikolo uti koleka ba uti koza so na hôtel de ville mais na hôtel de ville ba vanda webseke ba za libanda même gouverneur pas moni été nzamba sunga biso apesa biso ba makoki ona ndeto okanisela mais na ba force na biso na ba o mkie o nzamba sa to tandi to sala pona ngo to tandi to sala pona ngo que Dieu vraiment l'assiste et puis a touché ba to mususu pe pour ba assister ndeko. Voilà, donc on continue na eloko ya album au pesi biso tanini est-ce que tous ala na délai mo tozo zela to ezala après mariage to eza oui finalement ils allaient après hein ils allaient après en tout cas tous ala oye pe na ndako frère ma le monde pe famille frère mayala donc papa maman na bana na moi quelques personnes oya ozana bango na ndako tous ala tous servir maman pa yemba non comment ka bongo mona frère yemba non maman yemba raté maman sambela kaza ku protocole maman za protocole voilà donc nzamba pambula so malamu ta mona ali ara liboso lupango non ya za catholique ya za catholique tu vois donc ya za to sambela na église morte donc za catholique accompagnant place na ngina koteya place na ngina koyemba mais ça catholique wana ba sero za yo sambela na bango ba yo tsoka ba sepelite utana ngai. Voilà, chers internautes, ezalaki poto seka muke na kati ya émission ndenge ezalaka toyebi na ba église oyo ezala pasteur aza pe mobali na bali te ba sœur pe belé mais ce gars pasteur bali frère sœur auti libanda mon église ekauki voilà donc ezalaka nango mais sœur yo yaka plus ko sambela nzambe soki ezali ki okuta na serviteur oyo ya place wana nzambe muto osala eza makanisi na yo te makanisi ya nzambe voilà frère Mayala tozokende pena vers la fin de notre émission message nini clé oyo opesa na bana na nzambe et puis namoni ozalaki na registre d'appel moko ya ba remerciement na bato. Oui je voulais ici c'est pour la première fois que nous sala ngo na sala ngo te nangaki na remercier bato nyonso tout ba soutenir ngai na mariage coutumier na civil et puis ba continuer tout comme la bonti na religieux piti na les mission et ça ça loin les amunene au foot au-delà $450 par mois c'est pas facile orchestre moi besoin na mukie ba na nté donc mais ça vision zui et puis ko aider le 7 mars de la journée internationale des grands-mères to ça na yo équipe bumba na homme de vieillard wana to ça la kuna poto to kabula pe mo loko na ba homme de vieillard wana. Donc voilà, j'ai dit un grand merci na papa Jossar Ntingi na osalaki nzamba pambola yo couple Manuel Vuiti nzamba pambola bino couple Guilhem Mundabi na Eliane nzamba pambola bino ba américain ya sika couple Rifenzasi na mama ba américain sika vraiment geste bosali et puis na lingi bino couple Rifenzas il faut bozala wana na les mission il faut contribution na bino ya chaque mois bango ba bi pona ni na insister pona bango na Jérémie bana na bango surtout Jérémie nzamba pambola bino Hélène Mayala que Dieu vous bénisse Hélène Mayala vraiment du cœur nzamba pambola yo nzamba pesa yo ka loko na to yo kana ki wana asalo surprise docteur Mundabi d'Épinay nzamba pambola yo couple Sango en États-Unis nzamba pambola bino mon frère
mon cher ami Adam Kachama, Nzamba Pambolayo, Edith Poupou, moi Nzambe, Nzamba Pambolayo, couple Ndouami, Maman Linda, na papa Tonton, Nzamba Pambolabino, apôtre Jefté, Nzamba Pambolo, dans la délégation, dans les 11, dans les 12 août, dans la Bino, papa Kams Fernando Pedro, Nzamba Pambolayo de tous les temps, Dorine Mavinga, Arvin, Sarah Promesse, manager Yves Mavambu, apôtre J. Mananga, mon grand frère Eric Moukebo, que Dieu vous bénisse, Église Open Door Mobimba, Nzamba Pambola Bino, Sœur Bibita, Nzamba Pambola yo, Bibita Baidika, Nzamba Pambola aux États-Unis, Dorcas Longonzo, Tantine Didi, mon papa Okonda, Nzamba Pambola yo, Sœur Inès Nzembani, Nzamba Pambola yo, Papa Shunda, pasteur ya Église Open Door, Papa Shunda Okonda, Nzamba Pambola yo, Sœur Nela na bébé Jaiden, Nzamba Pambola Bino, pasteur Adonai Papingwala. Merci pour notre soutien à Bino. Bienvenue à les États-Unis, bienvenue à la famille Mayala. Nzamba Pambola Bino, papa Kadis na Hollande. Nzamba Père Monayo, maman Odette de la foi. Papa Ken, papa Kay, Nzamba Pambola yo place aux Alines à Stuttgart, Nzamba Pambola Mingi et puis maman Odette de la foi, pasteur JBK Kinzundo, Nzamba Pambola yo, sans oublier mon frère à moi, René Kabasele. Nzamba Pambola yo puis René pe na oloba pe pona ye na makambo ya mission ye pe chaque mois il faut contribution na aider bato nazo loba wana nazo yeba poni na oloba bon parce que bazaba ndeko ya 100 ya makila donc Nzamba Pambola bon. Merci beaucoup frère Mayala ozwaki mbote et pas ya ndeko na biso Clovis ozwaki mbote pas ya ndeko na biso Clovis aza na kati ya UK. Clovis aza pe musicien azalaki na époque ya ba o babetaka ba pesa munu passage monsieur aza côté kuna ba non ça mission na frère Mayala pesa mbote Clovis nga pe na pesa mbote frère Mayala vraiment papa Clovis Nzamba Pambola non ça l'effort ceux qui moye kozala na kitao ana août parce que 2 jours wana ya louange et adoration en plein air les 11 dans les 12 août ceux qui kozala au salanga sin to ba ndenge ni ozalela awa. Et puis nous avons PCP, le numéro de téléphone na Bosanaki, ils a plus 243 89 79 78 484 plus 243 89 79 78 484. J'attends vos appels puis pour la Facebook au comiga Josué Mayala. Bako bi me belé ba Josué Mayala wana mais so telle ba publication au comprendre que wananga. Donc que Dieu vous bénisse. La appel na bino, ba message na bino, ba conseil na bino, encouragement na bino, soutien na bino, surtout pour la mission. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup, chers internautes. Tokomi vraiment na suka. Il y a émission na biso, mais tokozo n'a pas frère Mayala abete la biso sumwelo romoro ya muke. Na moni déjà a osala sin kuna na côté ya instrument et voilà biso peut profiter de l'occasion to pesa ba dédicace na biso na bino nyonso to bolanda biso to pesi mbote na tante na ngai tante moi si na ngai vraiment tekele autrement dit Tantine Tekele na kati ya Paris bambote na yango wana topesi bambote na Christelle na Tania et na ba nièce ba neve nanga oyo bozana bango wana et puis na bosanité Steven bambote na yango wana na pesi mbote na Epi Bumba Diana Bumba Belinda Bumba Pati Basile po poupée ya mukolo donc yepe na Barbie ya mukolo quoi Pati Basile po petite sœur propre na PCP Igebanda mobali ya Pati Basile po motema ya Pati Basile po bambote place ozwami Igebanda babiye balobara mwana poto ya tongo ya kala Igebanda mais to benga na rapo sala bien ndenge ya la kaka bambote na Nancy Bumba na kati ya Paris bambote na yo pe na pesi mbote na Nancy Mbenga na UK na pesi mbote pe ba joyeux anniversaire na Nathan Mbenga na kati ya UK na pesi mbote na Mariana na pesi mbote na Loni na Samaritaine vraiment nde kaka Samaritaine o bakoma na Bible na pesi mbote na Manda Emmanuel na pesi mbote na Marakai Onku is love you allez tokomi na suka émission toyoka frère Mayala bongo tozonga tout juste après to bosanité bana royaume to pesi Beya Bosoli mbote, topesi Blanchard mbote, topesi Papi, et topesi bino nyonso mbote Zozo, topesi bino mbote, et puis président Clara de Bruxelles. Pardon, Fanda Kimia. Vraiment, pardon, Fanda Kimia, pardon.
nyonso zanango euti na nzambo yo nyonso zwi lelo euti na nzambo bana fanda kimia ndeko na nga nyonso nango euti na nzambe te nyonso zwi lelo eza se nango lue kobeta tolo te fanda kimia pardon kolobaloba te fanda kimia kobeta te fanda kimia pardon fanda kimia Jésus nzambe apambola bino nyonso bolandi biso nzambe akanisela bino akanisela bato nyonso bakozwa mission oyo ya leya mission en fardeau nzambe apesa bino ya mingi lisusu kitoko za nango euti na nzambo oyo yokomisi yango sinja lolendo nesika nzambe akumisama yo lofundo soki nzambe alongoli pema okomi cadavre pardon tika fiere vraiment pardon tika buzoba